Ingeta, 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 la famille, Ingeta, Bokota, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, bandekonanga, kolala kolamuka, na ya somo, kolala kolamuka, na makambo, kolala kolamuka, na ba dossier ya kilikili, ba dossier ya moto moto, ba dossier ya sukaina bandekonanga, ezo sala pasi pasi ya makasi, ezo sala pasi ya kosakana te, ezo sala pasi bandekonanga kandenge to yebisaka bino kolala kolamuka na ba dossier ya sika, kolala kolamuka na makambo ya sika, kolala kolamuka na makambo ya kosala pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye bandekonanga kandenge na yebisaka bino soki makambo ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba pe ezate moyen ya koya ezate pe nangambo nanga na kotikala nanga koya te. Eza mwa bongo. Donc na yaka soki na moni ke dossier ezali makambo ya kobetela lisolo ezali yango ngape de mon côté na yaka pinza na pete nyonso. Toza kaka na affaire bandeko nanga Joseph Kabila Kabange na ba pasteur ya Congo. Toza na ba pasteur Mukuna, toza na ba pasteur Mukendi, bandeko nanga makambo ezali kolala kolamuka, ba dossier kolala kolamuka na ya moto kolala kolamuka na ya kilikili. Avant na kokota na mozindo ya sujet na biso ya lelo e kozala malamu bandeko nanga na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Pito ya balisi bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampovisa, bambote nanga na Franès NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi et sans oublier madame Nazo Kazadi. Bandeko nanga to landana no spot yo nazozonga sima pona koya ko continuer moi analyse na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, bergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours
ya bamba omoni changement ya solo et bongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, quand ndenge tolobaka, quand ndenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki o bate la santé na yo te, mutu moko te, akotikala, ko bate la santé na yo te. Eza toujours ya motu ya, eza toujours ya malamu en tant que mutu, koyebaka ndenge nini, ya ko bate la plutôt santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bande konanga, Gavker aye na ba solution ya somo. Gavker aye na ba solution ya kilikili, ya o itali makambo ya kobota. Lelo o mabale bele zo kufa likolo ya mabota. Yango Gavker aza na ba solution bande konangai, eza na batu mosusu semence ya papa eza na makasi te pona otia mwasi zemi. Na baka mosusu mwasi moya akumba zemi eza te. Yango bomoni Gavker aye na ba solution ya ba femme porteuse, aye na ba solution ya kolongola kamaki mwana akola na ba machine akola na libumo mtu kingandi, eza ba solution ya makasi eye na Gavker. Ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo na ebike boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza ya kokufa mais soki de ton côté nzambe azo bomba nzambe azo batela nzambe azo pambola eza toujours bien kokumisa nzambe kotombola nzambe et surtout kokumisa ye yango Étoile Nines TV na équipe nanga technique mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bande kona biso nyonso o baza na matanga na lobaka toujours kokufa ezalaka nzela ya mutu nyonso eza na mutu moko te o ya koki koloba te ke non nga naza libela na kotika la kokufa te azate pe ya kotikala kozala te. Yango bande konanga pona bande kona biso nyonso o bazana matanga papa akufi mama akufi tata mwasi akufi noko akufi yaya akufi en tout cas Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bande kona biso nyonso oyo baza na matanga. La famille chaîne na biso Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial. Ozana ba promotion ozana ngo posa mama Étoile na salela yo ozana yebite na ba contrat nini ozana ngo ozana besoin ya clientèle visibilité batu baye ba projet na yo en tout cas ekozala malamu contacter biso na ba numéro ezana sima na biso toko solola kaka ndenge e sengeli na ndenge moko ya kitoko. Voilà toko ta na mozindo ya makam na biso ya lelo la famille eza pasi ebele abatuto yaki koyoka biso nyonso discours ya Joseph Kabila Kabange na bandi ebele abatu balandaki discours na ye makam nyonso oya bimisaki makam na ye nyonso oya lubaki ba o penza bazalaki na temps ya kolandela nyonso eza na ba point moko oyo ezalaki ya makasi nga moko na vandaki kolanda discours wana en tout cas na vandaki penza na lobi non eza na ba point moko oyo tokoki ko négliger te bien que toza na régime ya Félix Antoine Tshisekedi mais eza na ba point mosusu soki boyoki oyo azalaki président ya kala aye ko bimisa mwa ba point moko boye oyo toomona ngo lelo te to toomona ngo ezo salema ekozala toujours malamu surtout nga na okota na point ya tribalisme. Oui Congo na biso ekomi na niveau ya tribalisme na niveau moko très élevé. Nakala ba président nyonso ba vanda na pouvoir tozalaki na ba Mobutu Sese Seko ya Zabanga tozalaki na ba président mosusu bazaba nani bino moko boyebi ba génération wana mosusu mama Étoile nazalaki mwana muke mais moi ba kombo ikimingaka ndenge zalaka ba président o nyonso tozalaki na bango ya kala bandeko nanga en tout cas ba makambo o ya ba tribalisme totikala ko yoka yokango te mais lelo oyo tribalisme ekoti na Congo na biso na ndenge moko ya somo
En tout cas, na boy nanga batu baloba ke non mama etwali nozala kabiliste na kabiliste te. Na salaka analyse selon likambo. Soki to moni ke makambo zo kende bien te. Eza toujours important toye to beteli yango sete. Eza bongo. Eza ba makambo susu tokoki ko bomba te ke non parce que toza na régime ya son excellence Félix Tshisekedi, parce que toza na régime ya président Kingandi soki na lobi makambo ya ekolo ekozala neti non. Awa eza makambo ya tabu te. Eza makambo nyonso ifo totia yango na mesa. Eza bongo. Soki tomoni makambo zo kende bien te na mboka na biso, eza toujours malamu toye to lobi to beteli yango sete. Yango nga nazo betela sete awa. Mais avant nyonso, natiela bino nanu, pasteur Paul Mukendi, azala message, oyo yepe de son côté, alingaki a partager na ba Congolais nyonso o balandaka biso, hein? Ba makambo susu foka totiaka parce que soki totiete, mais vous allez te que non, vous allez kana ba preuve te, mais bolingaka koloba. Tellement bon mona biso kaka, batu moko balingaka koloba. Voilà. Tolandanan. Voilà, yo. L'autre ici, Kabila, se tenir debout et faire même un discours, c'est là que j'ai dit c'est un sorcier. C'est vraiment un sorcier. Et le seul mot, c'est que c'est un sorcier, ce garçon-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Si nous vivons dans cette ville avec tout ce que nous vivons là, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 18 ans? Ils ont vendu des maisons à des endroits là où il ne fallait pas. Rien n'a été fait. Et il se tient debout. Et il est là. Il parle. C'est pas possible. Il n'y a pas un autre mot. C'est de la sorcellerie. Ouais. C'est boulogie. Ouais. C'est de la sorcellerie. Même si il faut à comparer. Aujourd'hui, nous pouvons être là, nous disons, nous sommes d'abord contents. Même si tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a récupéré notre pays. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Plus jamais un étranger ne va venir jouer encore avec nous. Et là, nous allons partir sur de nouvelles bases. Nous nous battons pour que tous les voleurs arrêtent de voler. Dans ce pays, il y en a pour tout le monde. Dieu nous visitera. Et nous serons heureux dans ce pays. Mais pour lui, reprendre le pouvoir dans ce pays, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est de la sorcellerie. Il faut même pas, je sais que tu peux être là au Congo, les gens aiment les leaders par tribu ou par ceci. Ne soyez pas comme ça. C'est votre avenir. Oui, tu joues avec ton avenir. Regardez aujourd'hui, il s'est fait des milliards. Mais vos enfants sont où? Toi-même, tu n'es pas payé. Toi-même, ceci. Non, soutenons des gens qui peuvent changer votre quotidien. Ça, c'est ce qui est important. Alléluia. Quand les gens vont voler, ils volent au nom de leur-même, à leur propre nom. Et puis, quand on veut on met la main sur les individus, là, il commence à appeler les gens de sa tribu. Non, non, tu as volé toi-même. Chacun portera sa propre croix. Alors, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ouais, c'est très important. C'est de la sorcellerie. Il est sorcier. C'est de la sorcellerie. On ne peut pas se comporter comme ça. Venir et faire un discours comme s'il était chef de l'État. Tu mets même un drapeau. Est-ce que les gens fument du chanvre ou c'est quoi? L'adresse à la nation, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire une adresse à la nation. C'est le chef de l'État. Aujourd'hui, où que nous soyons, nous devons être soudés. On doit prêcher patriotisme. On nous a tellement sous-estimés. C'est pour cela qu'on a pris un homme comme Kabila pour venir en faire un chef d'État au Congo. C'est pour se moquer du peuple congolais. Aujourd'hui que vous avez votre destin en main, battez-vous. Vous avez un chef d'État qui vous a donné la liberté de parler, de dénoncer. Dénoncer tout détournement d'argent, tous les vols. N'ayez pas peur. Parlez, marchez même pour que cela s'arrête. S'il faut marcher, marchez pour ce genre de choses. Pour que ça s'arrête. Vous avez quelqu'un qui est élu, quelqu'un qui est à la chef, qui est à la tête de l'État, qui peut vous écouter. Pas quelqu'un qui va vous tuer, non. Mais qui peut vous écouter. Mais nous ne voulons plus de Kabila dans ce pays. On n'en veut plus. Et nous allons effacer toute trace de ces 18 ans qui ont été un malheur pour le Congo. Il faut être sorcier pour venir dire même que je veux faire un discours. Il faut vraiment être sorcier. Il doit fumer. Alléluia. Voilà.
na bandi ebela batu touti koyoka Révérend Paul Mukendi makambo auti koloba ebele batu touti kolanda ye ndenge alobi ba propos na ye ka ndenge nalobaka toujours na makambo nyonso mutu na mutu azalaka toujours na ba propos na ye mutu na mutu azalaka toujours na makambo na ye oyo alobaka mutu na mutu azalaka toujours na oyo ya ye ya suka ka ndenge ezalaka bandeko na ngai lelo eza tour ya prophète ya révérend Paul Mukendi yepe aye koloba concernant sujet ya Joseph Kabila kabanye bandeko nanga kaka ndenge ezalaka après discours na ye. La famille ezo salaka pasi pe mawa kande na yebisaka bino ezana bilo mosusu ezalaka toujours bien toye tolobi ezana makambo mosusu ezalaka toujours malamu toye de notre côté to vandi na biso kimia kandenge ezalaka bon. Et on sala pasi ya makasi komona lelo oyo basala nzambe bakomi kokota na politique. Et surtout basala nzambe banani baza baluba. Basala nzambe oyo to mona ba okota na makambo ya politique baza baluba. Bandeko nanga boya koyebisa nga awa teke no awa eza makambo ya baluba te awa eza makambo ya ba tozala honnête et ba réaliste. Toyebi biso nyonso ba pasteur Marcelo. Ba makambo o nyonso ezoleka na Congo na biso ezala makambo ya Félix Antoine Tshisekedi ezala makambo ya Joseph Kabila Kabange. Est-ce que possible mona ba pasteur neti ba pasteur Marcelo baya kote ya makambo wana keno yango Joseph Kabila Kabange na régime na ye asala ki boye bayebi place na bango ya kibo pasteur nenge baza boye bayebi ke nenge toza boye na régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi tozali tango pe manda na ye parce que manda esilaka ata soki alobi ke non na kovanda ti mukolo yeso akozwanga toyebi te yeso akozwaye mukolo nini toyebaka te mais toyebi ka ke non akolongwaka na pouvoir mutu mosusu pe akokota siko bango ba pasteur a bongo ba pasteur Olanda lo baza ba pasteur boko de leur côté bavandi balobi biso eza ministère toza wana pona kosunga ka ba pasteur et ba président ya mboka na biso toza wana pona kosunga ka bango na ba prière toza wana pona koya kotia ka ba mbutu oyo ezangi mutu na makolo te parce que ba manda na bango ekokuti kosila bakoki kokufa lelo tolobi président ya sika akokota parce que biloko nyonso booloba bokanisa te ke non ndenge za boye président akovanda kuna libela na libela te akolongwaka na président ya sika oyo akokota déjà kozala na ba makambo na motema na ye na mutu na ye ayebi ke bato wana babande okotela mutu kingandi parce que ndenge ezalaka ka ndenge toza na son excellence Félix Antoine Tshisekedi tango manda na ye kosila ba voter président oyo akozwa ki bokonzi na ebandeli bakozala bien. Mais après 2 ans, 3 ans, et vous allez bitumba. Tout le monde a quand on a pays nyonso. Babundi sarakaka. Président wana, ce qu'on y a kala comme on a makambo o ya salate. Peut-être que mon président c'est comme ko sala ngo comme ko sala moté ma passe. Ce qu'on a kolinga de son côté, alinga neti ko ya ko intervenir, alinga neti aya ko barre ba makambo wana et ko zalaka bitumba na bitumba. Ce qu'on bato bongo. Déjà tant azo kota na pouvoir ayebike ezana bato mosusu ba finga mutu kingandi. Nenge nazo kota nga pe mosusu bakoki kofinga parce que babandaki ko appuyer président Kingandi ezalaka bongo. Alors cher pasteur surtout bino ba pasteur abaluba nga pe naza muluba tango na oloba bongo na je suis muluba naza pe muluba ba pasteur abaluba to doser mukie s'il vous plaît to mona parmi ba pasteur baluba eza pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna na tango ya Joseph Kabila Kabange eza na ba vidéo c'est parce que na mekaki ko luka ba vidéo wana jusqu'à présent na zozo angote mais service na biso ya renseignement kandenge to pesa ka ye musala alobi mama ko s'inquiéter te na zolukela yo ba vidéo wana une fois que na zui ba vidéo wana en tout cas la famille na koya nango oyo pasteur Mukuna abandaki koyebisa bandimi na église dimanche en plein culte azo yebisa bandimi babete la Joseph Kabila Kabange maboko na régime ya Joseph Kabila Kabange Mukuna bandaki kotombola Joseph Kabila Kabange eza kaka na ba erreur na ye moko tango balingaki bakanga ye nde amonaki vrai face ya Joseph Kabila Kabange parce que ayebaki ke avec Joseph Kabila Kabange okuflater yete yango wana bomonaki na bata ya Joseph Kabila Kabange tina prison akotaki pona makambo oya salaki eza bongo mais abande otombola Joseph Kabila abande ko tombola ye
Ba onyoso ba révérend Paul Mukendi. Lelo o bazo loba. Na ba série Joseph Kabila Kabange batika la koloba te. Alors bozwa place na bino ya kibu poster bo vanda. Na okama komona batu mosusu ba oloba, oh mama Étoiline, ye pasteur muku na loba ki vérité te. Botika kokosa basala nzambe parce que bo sambelaka na l'église na bango. Parce que bino nyonso pe boza baluba yango wana bozo encourager les mal. Ça c'est encourager les mal. Toyebi ke Joseph Kabila Kabange azana mabebe la sala na Congo na biso. Azana mabebe mais oyo teli ba pasteur te. Pourquoi ba pasteur mosusu ya minene ba vandi kimia? Tozana ba pasteur Kabundi Walesa. Pourquoi ba vandi kimia de leur côté? Bazo se focaliser na makambo na bango ya ba délivrance. Mais c'est honteux la famille comme on a un pasteur en plein kilt. Révérend Paul Mukendi. Ozo ya côté ya pe bandimi bazo loba amen. Mais c'est quel genre d'église? Hein? To loba nanu. Ezana ba église boyebi mutu neti ngai. Yango ezana ba église mosusu na koki jamais kokota te. Soki na kotika na église ba bandika politique na kokota te. Biso tozo kende na église pona ko yekola liloba nzambe. Tozo kende na église pona ko yebisa nzambe makambo o toza nango. Tozo kende na église wana babanda ko te ya biso combien discours esalama ki yo pasteur ole ozala concentré na Bible. Ozaka kaka na makambo ya discours ekendaki discours ekitaki. Tozala ba réaliste cher congolais. Hein? Na yebi ke na émission o na yeko sala. Ebele bakoya awa kofinga nga ebele bakoya kosabola nga na sina misana na mafinga na bino. Mais il faut koyebisa ka bino vérité. Biso ba congolais toza ba hypocrite à haut niveau. Biso ba congolais toza bongo eza nature na biso. Eza na batu mosusu o sala makambo pona ko impressionner. Non parce que c'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi a mona à comprendre. Mais bon yeba ke Félix Antoine Tshisekedi de son côté pe azama yele. Ayebi ba je bozo sakana nango. Ayebi ba je na bino nyonso. Ayebi ke ba oyo bazo kumisa nga lelo parce que naza na pouvoir. Lobi to après lobi tango na kolongwa pouvoir. Ka bango ba bandai ko kumisa nga na ba église na bango. Ba ko banda koloba. Baobanda bwakila nga mabanga eza bongo boya ko tombola e awa mais lobi tango kolongwa na pouvoir ka ba bino wana bokoya ba pasteur boko na oyeba te bo vandeli na bino ka politique bo vandeli penza na bino ka politique bo sala makambo malonga na ba église na bino ye wana son excellence Félix Antoine Tshisekedi akendaka na église ya pasteur Rolanda Lo akotaka penza église wana. Mais totikala jamais komona pasteur Rolanda Lo na église na ye en dimanche atandenge son excellence Félix Antoine Tshisekedi akendaka na église wana bomona dimanche wana pasteur Dalo abanda kote ya makambo politique mais bomona kaye awa quel que soit ba message wazwaka na Congo le pasteur Rolanda Lo aloba kango biso nyonso tomonaka ayaki kutu koloba message moko oyo alobaki pona Congo ke ba dirigeant mboka na biso bazama be. D'ailleurs, na ba prière na ye a salaki prière moko ya ko maudire ba konzi mboka na biso. Makambo wana eyaki ko bima au courant de la semaine et le dimanche tongona ki son excellence Félix Antoine Tshisekedi akendaki na église wana. Akendaki. Awo sambela na ye nzambe oyo ya nzambe moko ya ordre. Mais bino bozo ya awa na makambo surtout ya ekolo eloko ezoboma bino eza ekolo. Lelo ona Congo na biso to komi ata soki ozotambola ba otala muluba yo bozalaka muluba ekomi nini biso nyonso toza ba congolais toza bana tata moko toza bana ba mama moko. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi azana makambo ya ba ekolo te mais biso baluba nde tozotia makambo wana na mitu na biso tozotambola nango kaka muto azana pouvoir aza muto ekolo na bino sikoyo muto ekolo na biso azana pouvoir ba biso o baluba tozozwa nini tozoboloba nani tozozwa nini biso baluba awa tozozwa nini totika makambo wana s'il vous plaît eza bien te bosunga te bino pe ba pasteur de votre côté musala na bino eza ko sambela kimia ekota na mboka na biso tozalaki awa na bitumba na Goma ebele ya ba congolais bakufi na bitumba wana ya Goma totikala komona bino ba pasteur oyo ya baluba totika komona bino tekeno bovandaki botie mabolongo na se bozo sambela pona bitumba wana esila bo lancer ata ba jeûne et prière totikala komona ngote
mais boza kaka soki bomoni kaka Joseph Kabila Kabadi asali mwa likambo bino wana boye kosala ba analyse neti ba journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueuse na église en plein culte bozo ya kosala ba analyse ya koloba makambo oyo ekomaki oyo lekaki oyo salaki mais c'est honte quand même babilongo susu botika yango bazo finga kabino yango bazo sabola kabino yango bazo finga kase ko finga kabino bazo sabola kabino na ndenge moko somo bazo finga kabino bino ba pasteur alelo bozo se respecter te soki yo pasteur ko se respecter te batu bakoya ko respecter yo te botala na ba commentaire a batu botala batu o batindeli biso ba vidéo makambo bazoloba bandeko nanga émission on a salaki awa ya pasteur Mukuna nazui nakota nanu kana vidéo wana ba commentaire vidéo wana esali soki 47,000 views il faut qu'on mona ebele ya ba commentaire batu ba ofinga baluba combien ya ba appel on a zui combien ba message soki na yoki sibino ata ba message o batu bazo tindela nga bandeko nanga bokokamwa makambo bazoloba pona pasteur Mukuna makambo batu bazoloba pona baluba et puis batu mosusu baotindela nga ce sont les baluba baotinda kutu na chiluba bazoloba penza na chiluba botika ba makambo wana lelo tribalisme komi ya makasi likolo ya bino ba pasteur pe oza la base ya tribalisme oyo ekomi na niveau moko élevé na Congo na biso boza la base parce que bozo kokate ko vanda na kiti na bino ya kibo pasteur bolingi kaka na place obo il faut pas bozala mais bolingi ka bozala c'est dommage ba makambo susu il faut na loba je suis obligé à koloba bolinga te soki boko inanga boyinanga da bino ngai mais il faut na loba eza mwa bongo voilà tokomi na mwa suka ya partage na biso la famille en tout cas soki otela kinga j'aime te tilanga j'aime salelanga partage commenter et au salanga penza malamu et encore malamu mingi. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.